Le problème est Zanini. Je pense que Héritier, avec tous les talents qu'il a, et c'est très bien Brossala featuring Eurobima, mais moi j'aurais aimé que Héritier n'a fallu la épée à 3, 4, 5 chansons. Pour moi. Parce que quand on a featuring à comme Biloba le Baboye, vaut mieux faire un album. Toi, ça même épée à 3 à 4 chansons. Et pourtant, c'est un artiste très, très talentueux. Héritier Watassa, Toko Longolangote. Naïf Taïko toujours. Et Naroye Bisayo, que Héritier, même si le débat va congrès bazo ça là, Héritier a l'équipe fait Naroye Mbaté. Ça, c'est un fait. Et Héritier, par rapport à la carrière, il a Ferré est largement au-dessus. Il s'assoit, na table, il y a 2 patrons, il y a Wenge, JB Nawera. Il suffit qu'à Ferré a bêta accord arena, à remettre ma bango du color comme à la dimension Moussous, Kolika Bango. Parce qu'à Robert, au-delà, il y a 2 patrons, il y a Wenge. Pour on a chuté, ça m'a parlé, on est malobanandé comme Moussous. Héritier Wata, c'est un artiste talentueux, mais je trouve quand même c'est un opportuniste. Il n'a pas de personnalité, selon Naï. Parce que si on a vendu, on a aussi des éléments, des faits. Et faits dans Naï Zanini. Et ça que, malobaloba la kala, malobalobi de l'eau. Ce total, il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Et puis, on s'appelle Abier, il y a Héritier, Amikako, Tala, Louk Naï. Et ça. Parce que j'ai l'impression, on dirait que, même moi, il y a 15 ans, là, t'auras mieux. Même ceux qui ont cher en termes de prix, mais il y a question, il y a prité, il y a question, il y a classé. Donc, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la façon où il travaille. Mais je trouve que, dans un comportement congolais, il n'a pas de personnalité. Merci. Merci, coach. Vraiment, analyse mon pitoko. Mais tu as tout dit. Donc, côté habillement, le déjà. Donc, na molina bande ko modèle ba kateli nguna ba photo ba msu ba koti ba puku na kati ya sapato yo. Pendant au départ déjà na zomona bon, cause à la sincère, na zomona commettre un point de vue dans raté sur Maramo Héritier. Bon, bref. Na de audio oyo tshedi biso ya émission na tilokole na Wilika Yembe. Na émission ya na émission ya salon nani, je sais pas non ika audio. C'était Wilika Yembe. Ah OK, Wilika Yembe en fait. Déjà faut ba moment oyo Héritier ayo sala des sorties médiatiques wana, o sala ba sortie médiatique wana. Oyo tout ça là. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, Et ça actuellement parce que bazana fit na fali bazana wa studio et tout donc ayo sala moi côté marketing ya cop na bango to collaboration na bango ce n'est que normal la tchabe puis ça o sengi rota et le roman photo comprendre ambassadeur au moni le peut-être to vana mingi na kati ya polémique peut-être il va sous valeur ya batuté tu comprends alors na ndenge Afrique francophone fali apesa kamakasi a kilo allo Héritier az artiste francophone. Merci Nathalie Titi. Héritier ayebi ke non ça là non collaborer to grand artiste moko to meilleur artiste francophone moko a bengi ngai faut que ba featuring on les a sollicitation fallait coupa et non Héritier artiste mo logo la fali oazo chapeauter na zone francophone a bengi ngai ke to fité na ye et ce n'est que ça donc pour na ye atala déjà na nzela oaza nango atala niveau au fala za nango to longo no ki Congo ça qui congolais et tout to tu à terme ya travail à moto donc Héritier Watanabe azo vanda ming beaucoup plus na ba réalisation na grandeur ya fali ce qui toke na deuxième audio ce n'est que normal Héritier tangoye maison mère a qui petit na bango déjà ferré na terme boy asa vient na ye na oyemba pe boy si certain banda déjà ko yemba liboso Héritier tant Héritier ya kuti ba vient na c'est normal ba coacher frère c'est normal c'est logique il faut ba coacher toi tant âge Héritier ya na maison mère c'est normal frère donc ceux qui écoutent net ngai coacher koya déjà wana na monango déjà normal parce que ferré ba da ba mbiaka ayemba liboso wata et petit mouraye na groupe na bango il faut ba orienter te basa la besoin ça raboyer et certainement ils appellent ndenge moko ba faire étant ba bandara ko bango et ça pe na bateau ba orienter bango et ça c'est logique et ça normal frère donc là il parle na ngai wana OK d'ailleurs ngai na meki ko sala analyse na ngai na pese point de vue na ngai ni na ocholoba
au départ. Moutounio surtout, bon, la guerre na banga musique qui n'a bon, tu ebi lelo, bah, ton ngambu ya orchestre Msunde Batirara Wata, et Wata pe, le la chef na cop na ye pas na droit au tirer. Surtout que na artiste congolais, surtout au monde, na bango tout basala ba double discours, au monde, que lobe finga ki, le lo bongisi, lobe finga ki, le lo bongisi, donc, et ça, on cop na bango, donc, autant na toko vraiment retenir beaucoup plus sur guerre na bango te, et ça cop na bango, kenda na bongo. Le logoya a lobby na bien lobby kuna baby si na ye donc ça bongo ça dit surtout bito ando luka ba leader mususu muna pe kete o leader pena o afinga makape ba vie afinga makape ba collègue na ye ba masa na ye ba petit na ye mais le lo aswana et ça normal frère la musique ya Congo bango ba memango bongo ba lakisa biso ngo bongo frère donc surtout bito za la wana to kanga bango nyoso tuka mabe. Parce que bango tout soto bito zonga to ando ba vidéo bango tout ba double discours lo ba fingaki le kuna bongisi lo ba fingaki lo kuna bongisi donc c'est un peu ça donc ngai pona nga ndende na ucholoba na de audio o chelibiso na comprendre que artiste moko a pesi valeur na moto atali grandeur ya moto bengisi na projet pour ba réaliser fit moko et puis koto mususu c'est normal. À côté qui a na groupe à côté ba vie ba orienté boulot c'est normal donc si ça on a point de vue nanga pour l'instant na suki na wana na kabola maloba na bandeko ambassadeur na tikyo merci beaucoup. D'accord coach, merci nabi ko zaza so qui demande kambolo beza au sali demande na maitsa kitoko merci coach Kaiser voilà. Mon apprenti. Bonjour à toi. Mais Kaiser, vous qui nous revotez, coach la moi cadeau na le journée na s'il te plaît. Mais nga nazo peso peloko ba golo ba ki nous revoter faire rigola ba tibino match moko oyo ya trophée. Toujours mon abino te ka koloba ko sala ba live ko finga ba to ko dénigrer ba tout ko benga ba double nationalité bozo ko revoter te. Vous qui nous revoter kuna. Ce qu'il fallait à Betty Bino na ku na ya otumba bino comme d'habitude. Au revoir. Merci coach, non c'est la cadeau na ngai moi na nzambe coach non c'est la cadeau. Otumba ba golo pa na yo c'est ton gagne-pain, c'est tout à fait normal. Na lo bien. Bonjour. Bonjour. Donc bon moi au monde ngapi na rabonner na sans ça. Il y a Mathias na malobi donc moi je reste même pas dans ces tu vois. Moi ce qui me fait quand même un peu rire, et ça coûte même pas mal hein, c'est le manque de personnalité de caractère en fait. En fait, on voit très bien que c'est lui qui devient le porte-parole, il y a projet OE. OK, voilà, mais il n'y a rien de nouveau. La famille tapoté, s'il vous plaît, il y a 6 ans, il y a 3-4 ans, tout le monde est dans l'avion, il y a chief, nabiso sur lobby, tu vois. Il n'y a rien de nouveau. Mais la tristesse, quand même, il avait là, mon artiste, Azara même, Azara na banze mona gito, ape na banze mona moi bien. Maromi porte-parole, il y a projet. Parce que, non, on a mon IP, Fanjazo communiquer sur le projet en interne. Il n'y a qu'une seule personne qui communique sur ce projet. Donc, voilà. Tout le monde a pu Fanjazo, ça l'a pu banini. Tout le monde a une découverte, ça l'a pu featuring, na gaz, mais les gaz là se sont comportés de manière digne. C'est quand même un échange culturel aux artistes quand même, un peu de personnalité, de caractère. Tu ne peux pas te comporter comme un porte-parole, Mouro Boué, tout ça là. Tu vois? Et puis ceux qui, bon, nana bon, ça peut le Mouro. Donc, au Lobakia, non. Marambo, ça, tout le monde monte ma pasité. On s'en fout, en fait. Badao qui peut maramna bango. Donc, si, en fait, c'est ça même l'erreur, hein. Sur la kansi que l'on est là pour, et soit X ou Y. Absolument, c'est sans effet, non, et ça, non événement. Bah, ça, projet na bango. Mais oh, il y a pas si, c'est de voir un artiste manquer de charisme et de caractère à ce point. À ce point. Et pire, tu vois que cet artiste a un album qui est en cours. Alors, il y a un album qui est en cours. Bonjour. Bonjour, Zela. Zela, on peut se maloba Martini. Zela, pardon. On a souhaité, non, Matika a souhaité joyeux anniversaire. Ah, merci. Ayo Angwala. Merci. Na Matika pour nous souhaiter joyeux. On a des bannes en cocaïne. Merci beaucoup. Donc, en fait, Golo à calme. La vérité, c'est que c'est un artiste qui est supposé avoir un album à sortir. Mais micro dérangé. Non, à quitter, ouais. C'est un artiste qui est supposé avoir un album.
Mais il parle plus de ce projet, de son projet. Donc, c'est quand même assez triste. Hein? Moutoumsou a PC featuring. Ozomona vutu donc pour lui azo lobela ngote mais tout le monde a mutu moko lobela kaka eloko moko comme si a remis communicateur événement wana c'est bien triste asala pe ba featuring na ba Céléo asala na ba Gaz asala na ba Bozi banini tout ça bon et puis ça mais tout le monde a même pe batango se comporter dignement kuyaka kokumisa mutu moko boye ça ne sert à rien en fait ça ils ont grandi bimse pena donc un petit musicien à la quête d'un featuring et qui pense qu'il peut le propulser en fait. Donc, aux hommes, ils ont clair, aux hommes, donc, il faut quand même qu'on ait la moins de dignité. Aux quand même artistes, hein. Aux quand même artistes, aux la makamunayo, aux quand même peu banze mouna, betarano peu ba concert nayo. Mais quand même, un peu de dignité, un peu de noblesse. Hier, au monde, aux hommes, on dirait que, non, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. C'est une bonne chose, oui. Il ne faut pas quand même te comporter comme si c'était la fin de la vie. Mais encore une fois, dans le lobby, il y a Sikapé Zate. Il n'y a pas plus loin, on va à 2021. Tout le monde mais Nathalie Chichi, mais il y a un boziti. Au bout de ça, il y a un bozé, il y a un douté. Donc voilà. Donc, tout le monde a épé, hein, l'avion n'a pas fait, comment ça fait, chief, n'a biso, ya, ça va être logo, chief. En fait, tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Donc voilà, si ce projet-là, dans sa tête, le but c'est de nuire à autrui ou quelqu'un, en fait, ils ont nuire car naïe moro, parce qu'ils ont terni une image, né. Comportement, né, bah, mon aïe, le roi, donc vraiment, quoi, donc, musicien mora, ndengwana ngana na mona na ngaya ngote et pour terminer donc rien de nouveau donc moni voilà et osuka ndenge zalara moni makamso bandi boy et suka rapé na moi bandenge mo TikTok pardon sinon projet na bango bonne chance basala o barosala mais encore une fois, il est ambassadeur yo bongsa malobano parce que ça ne nuit absolument à personne. Ça ne nuit à personne. Bazo sala maram na bango et même yé mo so kanseka sala elo wana na esprit à nuire mutu. Ça va ezo nuire des réputation à personnalité na parce que azo bimaloro là un petit pena musicien ou donc ba pesi opportunité. Hein, yé mtazo lobelara ngo personne. Karaye hein. Mouto a PC featuring wana non yoka eda lobele wana non fallait lobby non ni bureau fallait hein tout le monde a lobby voilà donc merci en tout cas donc voilà merci Kaiza merci beaucoup vraiment Nathalie Chichi ebeta nil pari na ye bozi wana yo yokango pourtant ba yemba ba clip ba yemba pena oui mais babi oyo c'est un peu différent. Vebozala papa. C'est un peu différent, mais on a déploré ici, c'est un peu le comportement. On peut pas, ils sont quand même moins dignes, quand même, hein. C'est ça mon souci. Ils sont dignes, ils sont artistes, ils ont quand même, moins 2, 3, 4, 5 fanatiques, ils ont quand même une bonne dizaine, et donc voilà, ils sont quand même dignes. Un peu de caractère et de charisme. Ne te comporte pas en larbin. Voilà. On dit larbin, Yanini. Larbin est mon calamoro, un petit de rien du tout. Ne te comporte pas en larbin. Ça la digne. Vous voyez, la télévision parle du projet. Quoi, émission, non, sur le nature, mais il a fait 45 minutes, on le barra, moutou. Non, mais parle quand même de ce projet, l'Obelango. Ne viens pas quand même. C'est ça un peu le manque, l'absence de caractère, de personnalité, de Kabona Maloba. Ah, oui, pardon. Et puis un peu de respect vous avez rappelé à moi respect car si dignité to lobela yango vous avez moi respect dans charisme donc merci de Maloba makabuna tanga miko s'il te plaît donc merci Sekara Kaza merci beaucoup na sepeli vraiment Rabi le zamgolo a Seka la famille tout tapoter tout partager. Bolinaga to senga bino ba flair na ba cadeau. Nathalie Titi o bagi lelo o rotinda baleine. Dans c'est la baleine wala pena dans sa kimia. Dans c'est la baleine wala na sala ngo bina capture. Nathalie Titi.
babi live lelo batu baye pardon moi nzambo za wapi bo soutenir panel na no ata moi quelques fleurs ekota non to soutenir boyebika so na fungoli panel na bandika live bandoki na nga wana bakwandaka ko menacer bazo menacer live awa en tout cas Star Boss merci beaucoup frère bazo menacer live na ibsibino bo tapoter bato bazo tapoter te bato bazo tia cadeau te donc na ebite bolingi nini bolinga pe biso soto ko mandenge moko kana bino toni te botika seka zalaka na position na ye hein botika ngana zalaka na position na ngai le roi merci botika na zalaka na position na ngai mwana nzambe balobi mwana nzambe merci beaucoup mon frère hein mwana nzambe toleli mwana nzambe toleli merci José merci beaucoup babi le les amgolo ambassadeur botika le roi ba pambo l'ambassadeur babi journée za yanga ko veut journée za yanga journée za yanga botika veut dire na sepela pe to senga raté to linga ko loko déranger binote mais sur kutani pe mokolongo sengi to sepela bandeko pe ba sepela biso na moi fleur na moi cadeau na moi chapeau na moi girafe na moi éléphant na moi no webiga donc et ça l'a bien vraiment et ça l'a bien Nathalie Titi merci beaucoup ma sœur merci vraiment merci beaucoup c'est peli ma casse c'est peli vraiment abile les âmes qu'on a biso Nathalie Titi a le biologue ko bange ite ba mona ba featuring ya marque na marque loka ko bange ite mutu pazo bangisa mutu azate neko ken to pesio maloba bonjour et bienvenue. Oui bonjour botama la mo na parle na yo mutamata boso de ngam na matali boso na yo non ngam na matali boso na yo non yo kutinga loba d'accord to pesio maloba pas t'inquiète ça aux apparents. Oui neko ken maloba pa na yo merci beaucoup neko ken. Oui, d'abord, mbotama ila mwepa na yo. Merci, frère. En tout cas, nazolanda pena live bani nazoka bandeko bazoloba loba wa tout cela pour na featuring ya Héritier na Fally Ipupa. Kosala na bango featuring eza pena eza lokumu makasi eza fier pour na RDC. Eza fier mi pour na RDC pour bazopesa lokumu na RDC. Alors, comme ça, on featuring pour na biso ba golo ezo déranger biso. On a tembe o tinine univers toni na comprendre le cadeau yeto. Et c'est là tout passe. Pour na biso ba golo to za déranger te pour na so la cop na ma. Ouais, continue de requête. Ça na abango bis c'est bêtement déjà o eza nango esperté que non le rôle bamba ça la featuring bandi ba bandi ma featuring c'est ezala déjà et kozala ka pe kaka faire gola asali ba featuring presque na ba artiste belé à Congo de ici déjà asali déjà comme si to ba maison na ni wenge na quartier la tepo to mona ki da featuring ya makasi entre soleil na faire gola de kizabi na featuring ya makasi na ebité soki ba mise Congo ba sala ka marque ya fit wana. Alors, pour les artistes qui la featuring, pour ngai pena ba sala ngo featuring mais na ebité so dans l'avenir à makasi na ebité. Lelo o featuring mo kile kotale la ka du jour au jour. Do ceux qui lelo que producteur mo monani que lelo asangisi pena azu pena mbongo na pena azu likansité ngana sa featuring entre faire gola to Fally wana ne pena uzala featuring ko nimisa ka monde mobimba. Mais pour na lelo oyo eza na featuring moko te oyo ko bouger monde mobile maneti par exemple que non lokola Héritier ake mana Fally que non monde ekoninga non pourquoi vous avez chancé bon parce que tout le monde il a des featuring c'est seulement dans le Congo mais on ça mais d'ailleurs ba 2000 et quelques banini oh tout ça 2026 mais ning ça peut moniter et ning ça peut moniter bon maloba pas na dérange.
omoni ambassadeur lelo oso soki producteur moko amona ni pena ki alobi ke non nga nazo sangisa faire gola na fali c'est-à-dire ozapena crash na monde. Ah bon? Et ozala crash na monde mais pona lelo oyo do soki fali na Héritier basangani ezana waka donc Héritier nde mutu aluka succès. Fali ana succès na ye mais Héritier nde azokanga na fali po azwa succès. Ne peut-être pas comprendre ngai. Ozolanda ou bien toza pour so vibrer. Ne peut-être pas comprendre. Non va bien ngai pardon, itanga na mukeme atole na ozonga. D'accord, merci. De quoi vibrer ten de quoi lobby yepo na ezaka featuring oyo mokili zozela eza featuring peut-être pas o mokili zela. Donc de quoi vibrer te boyima comme de quoi lobby abi featuring ezala ngelo o mo te ko chanter lo mo pété ko sala soni. La famille to tapoter to partager to sécuriser live parce que tout ça la batu a so bandi ko lo batu bi ke live comme menacer makasi. Mwana nzambe balobi mwana nzambe bambote na yo ngo bakao donc mwana nzambe moto la tembe to ebi ko zawana l'homme de girafe tozo zelaka univers moto la tembe tout le monde non pe na zo univers te ni baleine depuis na bana ba panel ni baleine ni univers mwana nzambe peso bambote belé. Merci beaucoup, merci pour avoir soutien à Bino. Pasta maloba pa na yo, to peso maloba. Ouais, nalobi me featuring oyazoloba na zoluka wana zoloba. Pasta modèle a bandi. Mais amona ngote na quartier la te oh OK wa vivana na boyo gande to beta pembet. Featuring zoluka wana bosala rango déjà na quartier la te subi la Bino wapi. Bosala imai po maloba no na moni esenga fo mai. Bozoloba émission les gigi toko. Wata egoloba makamuna ye. En plus de ça, featuring o wata egolobela. Mais mo pas na katiti. Azoteka produit na bango. Ezate azokumisa msusu nzembo ya fali asalaki ya yeka akumisa nzembo wana. Non. Azana katsa featuring. Donc il faut passer lengi nenge zaka ke nazoteka eloko na biso to sali ensemble. Mais depuis Basali projet, projet des gens qui sorti médiatique qui a Ifanjo. Bon, potozo ngasiko wana. Asalaki déjà, moi pour l'instant. Ifanjo pe azana maramuna zo sala, asali gout interview mo ya vite fait par rapport ya salle né à Londres, place bino borataki wana, place bobeta ki te wana. Place Ifanjo place yo bo to raté wana o esimba te wana. Nani raté, faut préciser. Oh na lobby kaka, babi cha place wana ngana lobby wana. Ah. Donc barataki kuna Ifanjo zongaki, azo régler ba compte, azo régler maramuna ye po beta concert na ye. Donc nan kuta sai non kutu émission mo roté ya calmement pour lobby la marambo bozo. La famille tapoter s'il vous plaît. Donc na pas ya Ifanjo, to yebi azo sala maramuna ya na concert na ye bientôt. Mais what azo ki occasion, azana kin azo sa pe promotion album ya groupe na ye, alobeli pe featuring na bango, siko esui batu wapi. Bo vandeli bo lobeli yango, ataya ya mso mataki ya lobeli yango, émission mi masali so 45 minutes, ya lobela bote. Wano talek no émission te, po émission to rota lango bandeli ti suka, avandela ima mwana te. Akumi sindeke, featuring na bango, eza o mukilezo zela, po za pe ya solo, eza na featuring moto na minute na génération ya ba wata, na ba fali na ba fere o mukele ozelo rola ba mibale izate po ya faire ici to mona siko bozoli na featuring ba tombo sala featuring parce que eza œuvre d'esprit il faut poser la même morale faire na fali ata ba koti silo bo kangeli ba ngata 10 ans na chambre ba robimselo ka malonga te po baza même morale te donc lo wana ko bosa na bino po quartier la te simba parce que pe projet les athées ce que ça dit utiliser la bombe. Sore zali mokilisa la bombe. Par rapport à net ni ba koyema net ni. Oh non ba yemba kite. Wana otuna nani? Faire na fali. Ah oui, et aussi mara onde te. Oh. Au moins ni pour mes années et aussi marande te fitiro ne aussi marate. Pe ba to ko la pende. Ouais, et ko la pende te foloba. Bon, to ke no ga ozala ka pe kate. Ah. Mais ya wata na ya fali et ça ne makambo. Et lo rezo bo mabino ka parce que ça ne makambo. Au moins ni donc bato bazo matabolo par rapport à l'émission ya wata bota langwe bandeli ti suka
Pour comprendre malobani et il na 4 émissions ana. Na moni photo tche na simaruna ya wata goga abeti makamuna ye na yebi to soki ndingisi bino. Mais boye ba rapé photo pe moto na temba tche bino kuna balata pe ka ndenge wana. Donc makambo bino bobo ya pas na biso bino mo pe bosala rango. OK? Donc na soki na wana moto na tembe beta biloko. Yeah, bonjour Seka, merci pour la parole. Seka nga non? Ya umoni bandeko na biso ya ba Gaulois nga na oza na place à douleur na bango parce que so tali bien Seka tozana a faire akendapi. Hein? Faire à kenda to ebité banda rabeta na matanga baleine. Itambri kunoka kino mama wana ya mboka mama bazosala mama ya mboka tembela tigelo malobeza yo mais lo mona osenga s'il vous plaît ozala ndenge baninga bazwa parole ba loba s'il vous plaît te ngasko na loba makambo ebima zela s'il te plaît nangi to tika la musique pour pas que batino so mataba déborder to tika la na musique tolobela zela pardon tolobela la musique tolobela fit après ligamba bilamba touché parce que abière ya artiste a été mabé faut qu'on se dise la vérité abière zela kasna modérateur non pas sur parole non solo parole non bino de fobolobela abière ya artiste ke ozola artiste mabé lokola bana loya lokola banani même ba kwata na zandu ba ngola ita oboité so que ça net moto na tembe na ngala be na komo zela Jérôme voilà Jérôme comment non mo kiminga wala kombo zo pesanga zela yo moninga za lokwa bato ba bomba bilongi na bona TikTok elongi zela bon ça va comment mo kiminga boya kaka pas de problème et kiminga le problème est là que zela kaka bikolo biso parole s'il te plaît kozala société moto na tembe to sala live ngana boya la xelongi tika boss kanga micro s'il te plaît wana na nyolo be sous moto na tembe kanga micro s'il te plaît merci à part faire ilonga gola kanga micro s'il te plaît moto na tembe na on peut so carton merci moto na tembe même yo so continue na louvoa même na lufu et na louvoa ou bien na kato na limite ba kwata ba olinga bala itoboe so ba wiki surtout donc une émission ba ola itoboe te ba boy ola itoboe bino ne bozana droit so bo sisi ne bo na en privé bo ke no bana ba tubo so la bo ke muto ala iti artiste boy ala iti ke suboe te et simbi bla mo simbi na nzoto te merci na peso parole zala normal maloba natiki no maramba bilamba po mutu mota royo lobila yite maramba lata po so totali veste oya beta gango na Zénith pera ke na robeta ngona na concert so ya nini mabeta gango veste mo pe boya pera sko beta yoza ozo milieu du village toza Gaulois pesa ngana pousse mais non mais ngana ne modérateur ngana fongwama ngai ne kasi fongwama mais ngana on peut ça live elengi fera beti ya Chine biso no soto moni parce que ezandambu veste anete kamara bongo te kamara na t-shirt nango ya 4 pantalon fera la teki za pantalon nango te za pantalon la teki na nzembo ya c'est l'amour et là tamara bongo te to kena ma wala tolonga na mama bilamba parce que la Zénith ba Gaulois ba fingi fera kela tawana matanga balai kota d'émission tous les émissions te to la mama alati pantalon bo fingi fera wana la tsama abakisa na jupe likolo na lo baboye soki lelo tolo bela maramba ba chanter mais fallo tu la biso kasi photo ya boss kanga micro s'il te plaît kanga micro et dérangement za artiste ozobeta masola featuring mais aujourd'hui photo héritier otie na sima ya pantalon na ya bate position na yo pianga position ça le anniversaire na yo to anniversaire héritier yo loba pesa nga position o ezane ya seki nalobi boye na yebi pourquoi ba Gaulois bazo silika tozana bino awa depuis 2025 entre 2025 ti 2025 qui na osila leader na bango azana nzembu moko te ya rumba oya bimisi donc ce qui fait ba rolu mutu moko royo kele mabasa la featuring soit aki oluka Bill Clinton pour bango na bango bata ba générique ba robina pour faire la tikala kala ba générique mais RR botanga ba chanter
Fit wana so kana oboso bikto ça la jalelo. Ils a deux personnes il faut boyeba. Muto abeta orgazi, muto abeta tante, muto abeta liputa, muto abeta mede. Na leader waza na sima. Oyo apesa JDT Gem. Oyo apesa faire vocal. Oyo yemba BM. Oyo yemba ton amour. Oyo yemba nzema Blandine Pemba. Oui rasura nazala kana souci a Blandine Pemba na linga akatana ka wana les restes wana nyo sur héritier. Parce que mutu wana azo sangana sko na monsieur le chanteur na monsieur le chevalier deux personnes na bakutani c'est normal et déranger ba Gaulois. C'est normal ba Gaulois ba la laté. Na masala nga moya Gaulois masala so bengi na 3h à Royamba, so bengi na 4h à Royamba, bengi na 1h à Royamba, bengi na 2h à Royamba. Bon la laté. Parce que ba yebi ke deux personnes so ke ni na bango ebimi et gozala KO. Parce que tout le monde a bino a dynastie 69 featuring. Ngana yo kama na moni na live a massa moroboye njora Michel Bass passe là na dynastie. Tala niveau 69 featuring et yo kanate. Parce que bazo banga. Ozo kayo loba. Bazo banga siko les chevaliers na mais c'est les chanteurs basangana. Car bango moko bango ke non azami samuke to ki pagaete. Bato nyoso bosa la banina ba iya wana ya bosangisa ba photo comme Serita Fukami eza ba Gaulois. Sko ngala nkamwa muto bo ki pagaete kaza ministère mukie. Sko tani ni oya pesa rabino bozu pino fina ndako bandi ko za photo ya héritier ou modifier ngo mote ko pebino musala. A pebino musala. Mutaza mukie mazo pebino temps bozo ata na bino ya bandolandela émission héritier ba Gaulois ba tala ngo koleka concert à Baleine. Émission na ba Gaulois ba fandi e bandele émission tisuka makamno Serita salaka ba Gaulois ba talaka ngo me faire beti na Baleine na dernier jour à matanga Baleine ata Gaulois mo katala ngo te ata Gaulois mo beti li solo te ata Gaulois mo sali ba photo appli bien na ba page te mais il y a une chose na sora sali émission lobby na ngo ba page tombo qui ça veut dire na Congo to tikali na deux musiciens fali Héritage numéro 2, numéro 3, tu es na remplacer na deuxième, na troisième position. Parce que na minute héritier ba le belé na marambo nyonso. Na bo finga, so ke na marambo finga. So ke na marambo finga, héritier za. So ke na marambo yemba bien, héritier za. So ke na marambo mise do ba le belé na marambo nyonso. Donc pour na yo oza ko encourager, pour na yo oza ko encourager zo ba artiste za na marambo finga. Tu trouves ça normal? Parce que ba Gaulois ba finga rai. Ça veut dire aux autres confirmer que ce garçon n'a pas fait. Pardon. Pasta côté lui au fond à recadrer le mot. S'il te plaît, n'ani modérateur yo imposer té. Tant que héritier nati le cola ya mbaki kuna c'est nati le collègue t'en poser ma question. Et azaro yo c'est pareil ngala ya mbio ezala bana retourner ba question no zolo bana tiko lo bakaka no sauter même na école so ba pêche examen donc ba tiko ka no zo ba tout ba la chose à bloquer ba expliquer ba bana non explication ba walo ke stocker boy c'est introduction frère développement après conclusion to conclure aux as qu'on a développement mais tika quand même on na ba introduction on a poser moi ba question frère comme manga ka mbangu yo dika yo ke de vitesse. Quand yo zolo ba biso lobi na kofinga ça veut dire na kofinga na ocheba fan ou oche yemu artiste. C'est ça ma question. Na lobi musicien o ba finga na maramba ko finga aza musicien oyo chaque jour ba to ba finga à l'occasion de rien. Merci pour bongisi en continue. Ya aza musicien ba finga chaque jour. Aza musicien o côté lié ngala. Aza musicien o ba lo ba kaza mukie mais chaque jour ala li sara bango pongité. Adam mission azala muke so ke na ba page ba Gaulois héritier elongi héritier mona na mingi ko leka leader na bango so ke na ba compte nyonso ya ba Gaulois héritier azama kasi ko leka faire beti concert à Baleine ata Gaulois mo ka saleta 5 minutes sur le belango te mais so ke héritier le kika na émission il faut baloba alobi trop tipo vous comprenez c'est normal biso la team wata biso la team wata toyaki na monde ya musique ya Congo
poto kanga fere to longole pena na ligne abima parce que ça musique à Congo sonne elo soromoni Gaulois afingi abiyema mutu afingi nzembu ya mutu soko tali na sima ya carrière ya leader na bango eza bazolo bela pantalon Héritier la tisco tala offert la tala na ketcho offert à la télé yango ana otambola ndeni maître Jeep a mema ke ya mema to atambola ki pena le roi mutu normal ketch kilo boy na pantalon la famille apis na chemise à la télé yango mema Gaulois ba ozo tana bango yoyo bimis Héritier c'est normal biso comment comprendre bino ba Gaulois faire sur monika Gaulois fingi mutu tala na carrière à faire ma finga no Gaulois zo finga mutu et pas leader na bango ça. Vous comprenez? Boye bisande ferré abeta musique car ambassadeur muto lo bila ferré yemoro ferré place à ça boye bité carrière n'est pas ce qui boye bité azano na actualité te amona na raté place à kende yebanité mais car ambassadeur muto ya ko soulager bino ya ko tsa débat bino boya ko mata boyo kakuna mama moko ya Londres osana mama moko ya Paris mama moko ya Paris osana mama moko ya Angola ba Gaulois basara wana ou jeune moko petit moko ya Paris, on a petit moyen à Londres. Merci. La musique, bazate, n'est pas hors sujet. Merci, Toza, merci, Toza, la musique. Voilà, Kanga Miko. La famille tapoté, partagé, lelo, eza journée à CK ambassadeur Gonabotama. Donc, le fond le bas combo n'a pas nazaraf combo ba combo les européens boy bara CK tout hein d'accord donc dans ce cas wana CK malobi CK oh merci nice merci beaucoup ah thank you babi le zamgo na botama ah otona tembe Babi motola tembe babi to mona ta univers wana na baleine to zwate na repesa ta baleine na na zwa baleine te depuis na banda TikTok ata univers na zwate e ya ndeni na ka univers ayaka abusaka mabele ah mwana nzambe voilà ndeko fungola micro to ka bonjour et bienvenue ouais bonjour la panel bonjour ambassadeur moi joyeux anniversaire de ma part merci. Ça fait moi idée nanga pour tout meloma na ya bonne musique nazongi mo mukesi mabandeko ne balo ba featuring surtout pour lelo ba fanatique musique ba komika ya kilelo vous avez ba fanatique tant totalaka featuring ya papa emana Peter Gabriel tolongwe to ina featuring ya Quattro bat ba emana Quattro Gina Bozi papa Wemba c'était ba grand star na leki wana pesi ya lobby featuring ba yemba déjà ba yemba ki no kesa fali e ba kesa falite ba yemba ki pa gamo pao kache la tête grand frère papa Mzoba merci vous comprenez ba la ki ba misi kache la tête donc ceux qui pensent bon le papa na mona congolais très méchant très colérique ya makasi ba comme niveau ya comparer héritier na faire et ça soni pe biso ba congolais quand même parce que na surtout yena on a carrière musique héritier za na nous moi na pembe na faire to kende bongo pour te restituer ne sortir surtout même na bieman de lobby so mono ke na maison yo jamais moto so me complet na fait la tika ndenge manekala taga poza na raisonnement moto na mikili faire resomba complet mais la tika fait ça pamba à la championnat singlé et habillement mutu so resomba chemise bien na lingi na la ta fait na chemise te na ochonga na ndenge na nga forme ba delevo parango papa mbano la ta bilambo anu zo na magazette ayi ko la ta ndenga la titoleki na ina pesa bandeko ide moko to ina biemo china sima bomoni mutu so atengami akomi moi si to mobali abiyema pe chanja on a histoire papa Emba Peter Gabriel donc mutu so komi na babiyema modèle oyo elexa biso azam momi ya kingandi et puis na monde ngo ba jijara bongo biso to condamner na ba fanatique ne ba komona normal mais biso to mona normal na nenga bien patron te muna tembe obima na ndako na ata kuta bière azati mon frère nengo vandi wana ambassadeur na ndimpo ko lata modèle aboy etaki Mikele, Olingate, mon somba nyonso télémé, mon soutien sur Keili Boso, tu vois, un leader, au théâtre rabat opinion. Donc, tu retika la comparer ferré, na héritier, waneza na ngoba, biloko mongo weza na ngoba, izanga na ngopetina. Surtout na volume, qui te zélo fitting, muto zela fitting eta, mutu ba zela ke mission héritier eta, ta la total rabat mise propos biloko zo bimisa, na munoko.
toute émission bande bandi tina sima eloko yako porter leader d'opinion za quitté ezaka otalisa biso mobali nanga lelo akomi to sala musique to tala na miso lobiko po to za ba chrétien pe to sambela to longwana ba délire pour là botala eloko salaka Peter Gabriel mais papa Yemba lobaka likambu ya B2B o bakangaka na États-Unis les mecs okombe kimi habitango ba kongola timbeli asalaka featuring ya GD des fois beaucoup mais biso to yebaka etongo kala baje obotala musika biema muté tenga mbala moko ça veut dire ya komi momi koto mona monde mibali bazali botala ngoma na musika botala musika bozo ngo pembeni te donc to kotikala ko comparer faire pe bande ka fo lobaki azobeta te banda ke mais surtout la ozama muto la na musique soit disant ba bengi moto na temende konanga faire de pas ke gisa azobeta ti biso bana bana bobeti koto na kini bobeta te to za pe mo ba logique mo boy mi ça dépassera selo content ndenge zoya jibeto ko lobango na miso sango ava pesa biso programme abaki na force na rien donc ngana kotikala ko luka politique te so politique a pousser pe minanga na ye na beti donc on fonda na gas bien makamunanga pour mo nanga jibe le notaire ngo ya jibe koki pour politique aye to ke nango bongo donc faire azo jouer a utaki Brazzaville kolongoni na Brazzaville to moni ba concert on ko beta kolongoni nini aye na mwanda kolongoni mona lelo baza soko za ma bonne musique muto tsoloba faire na micho za ana kongote to parla biloko eza vrai eza vérité abetaki ya suka na festival eza na face à pedi pepe alobaki kolongona nga awa bataki ça va profiter pour na okende ba Tanzanie ba biloko mo bon biso to selaka biso ba to loba pe na ba panel biso pe parfois on contribuera jamais na mission ko somba concert ko sombi bioko to contribuera te na ba to baso bomana pour na ba mission donc eloko sali pas si beaucoup contrôler quand même ba langage à featuring est uta loin Peter Gabriel na Papa Yemba o kan zembo na mon frère Papa Yemba grand star ko sala ba fatite Lupemba featuring et taka étape l'étape ko ateki ba nchike koti to o kan zembo boyemba et ça la golo pas cité ba meloma na mon musique et ça la bon pas cité contre et ko ça la plaisir mais a oza chevalier au cadre ma finga ya mutone bimana munoko pour le beurre finga pour one is nengwana falo luka kutu featuring na tata na opese uta pas même pas tu es complexé yo monano so yeba mais parce que question na pesali par rapport ya parce que na lobela makambo ya featuring et tout mais na tout na pe moi question est-ce ba gaulois bozo kende ko voter parce que lelo vote za kuna ba côté kuna est-ce bozo voter parce que kuna pe fanjoazali bozo wele la kuna bozo voter c'était ma question mais na vote ya musique ezo na festival ezo na kini non eza Tanzanie si c'est Zambie je sais pas j'ai oublié oyo ba bise bazo beta ba interprétation ba nzembo ouais ni mo ya vote za ambassadeur so to bien luka vote bana ba mission ba matana produit ba to ba interpréter nzemba faire ko le ba mission ka Congo eza nini abo center Congo eza nini oya meilleur artiste francophone et tout mais to ngape na otala ngona monaki baba chaîne frima ozolo ba frima ba biloko ba frima ba c'est bozo voter question ngona ba golo bozo voter oui biso ba golo to voter est bonne réponse to voter parce que ko voter na biso mona déjà tous les stars azo matana pas luka venir à lobby a te peut-être banzema fait non voilà olo banga olo bila mamba Kinshasa te frima moni kuna faliaza oui faliaza ali batu baza question la ngeza ke bagolwa ba c'est bozo kende ko voter artiste oui papa refait to landaka etina suka ya ko voter nengo lobi ambassadeur oui photo la nango tina suka poto lingi okese na biso to lingi mise na biso eloka to senga na biso ba congolais to reconnaître ba œuvre batu ba sala na o lelo ba o sala to za famille tapotes ya kilelo to moni mutu boye na bandi ko kumisa po na moni lelo na bosani eva na sima soki to koloba bongo to koyemba banzemba franco te to kanisa ba pata bulaiti to tala ga baye ba o basali ba evre na o lelo pe bazoya to kobetela bango maboko donc c'est rien à voir bolo kasaba gole ba yoka souci featuring oui featuring a dynastique eza munene fali o ba okumisa wana ala bande gona ba kachela te ba okembat fala bana no ko resembler bango basala ba featuring mais bon moi te mutazaka na ingrat vis-à-vis bande gona yi ça que beau comprendre o eza ba lié basali voilà na pesi vraiment malobanga ngwana merci mais na lobika ke to tikala ko za na jalousie parce que ya biso za meilleur ya biso ya bi musique ya biso ko tsaka mingongo na ba pareil ti do yemba ka nenga bimina ndako aye yemba donc ataku to ko valer ba moi ataku to ko na kitalatique
ya biso melaka jamais pareil moko na benga so benga moto et so na ba pe comme on parce que faire l'acception côté mais to kotika ko na société to li kaka bo changer biyema wana mutimbiri ko hotel maraté mais soki muta kompe moi c'est ngandi abiyema pe changer na to tika la musique voilà merci beaucoup la kitina ngai merci yeah oui ah oui ouais c'est là star boss mais c'est un motion depuis kala frère auto quitation s'il te plaît souris aux la sala sala demande na maitsa pour aux émotions na s'il te plaît voilà à mon union ouais moi l'ensemble la motion na maitisi pour aux émotions la famille tapoter s'il vous plaît la famille tapoter Yeah, merci ambassadeur ndo matinga pona poser motion na papa na moni ndeko déjà ya lobby so ebi mama musique té faut lo barater déjà lobby donc parce que ngane na retenir de mama lobby wana ngel boso lobby ba fitting ça déjà kala c'est normal de ba fitting ba collaboration bana déjà kala mais lo mo etikinga na kati mama ya lobby papa we ba collaborer na asala fitting na Peter Gabriel parce qu'on a besoin na yeba ndeko expliquer ngai parce que ndeko lobby ke so mama musique ité kolobate neti ngai naza curieux olkoyeba featuring ya Peter Gabriel na Papa Wemba eza na album ni so eza na album émotion aisike ngai titre ya nzembo oyo Papa Wemba bayemba na Peter Gabriel deuxième émotion na ngeza déjà ko ça la collaboration na mutu ezo dépendre na sentiment na ye to na projet na ye moi que ni na commission na nga oyo fona emba na artiste X ou Y donc ça veut dire ce qui ndeko lobby que pourquoi pas fali ayemba gina kofelo midi parce que fali c'est un complexé akelo kirito atana be c'est que biso pe tozongi ça pourquoi faire rigola dans la salle dynastie que no yemba na werasonité c'est que faire pas ça complexé ndeko ya mo amekape ko cadrer ba débat na merci ndeko na répondre ko tika na loba ya mais wana ku répondre nga kana ina yeba na nzembo tika na loba on a répondu OK on a précisé na okita pardon on a précisé na besoin yeba titre ya nzembo ya Papa Wemba na Peter Gabriel et puis na album merci pour quitter pour na personne réponse yoke loko siko na lobelo mamba Peter Gabriel moto na tembeta ka mataka ambassadeur capitaine Malobana abelo que ça la bino pasi un grand star pardon et star amunene na star amunene basangani so na zongi na Peter Gabriel pona l'action que fitiri musubo to ba ko sangana mibale ngano peto yekinze mbaondi première réponse on a fait sur moi ba yemba na Peter Gabriel ngana yo to ebimate po simbati mais tout le monde a mon qui ça éviter attendez frère ouais. Dani na manda ezaki juste émotion ngana yo lobi bien ngana zaki na se na ola na ba proposer na sengi émotion pa ambassadeur a pesinga visa o lobi bien ba featuring banda déjà ko salama oyo ko loba Papa Wemba ba sala featuring na Peter Gabriel mon frère ozo ko ça peut exemple clair azo compris biso azo compliquer ngai na biboyi na landaki moto na kemba lobi boyi alobi featuring esala ba bolo pasi parce que ba oyemba na kingana pesa mabi to mona kutu un grand musicien Papa Wemba na Peter Gabriel basangana mais ngana to yoka yango te et ça la succès so to zonga plus loin na lobaki boy na profiter na lobaki dynastique et salami na bande ka faire pourquoi pas ye azo bande ko na ye pe ko na grave faut zo bande ko na ye ba samba nani et ko ça pe biso plaisir ba menoma na bonne musique mo sala yango te bo luka bo fonter loko mo boy on se connaît na liko pa basali et ça on peut gravité ça bien tout ça c'est pela na ngonde ko na loba bien tout ça sepela nango mais to sala musala oyo ko sala pour te venger muninga pour te tila muninga kala nalanda ki selo lobelo ko mokalobi batuni esko yoki makambo baninga bazo sala mo fitinga albi soke ko sala nzembo e ko sala bien mais soke zaka ba kiba betaka masola baninga kala to le ka to fonte c'est pas la peine hein mon frère nangai c'est pas la peine et Quattro un grand monsieur basangana et Quattro Papa Wemba jina ko felo mide la dimi yembe ozo l'exanta ko expliquer mutaza warrior ozo l'exanota azana bon chaque fois le go le comprendre merci na Papa Buzoba I'm not talking to you know maintenant respecter mutu na senyo mochote na seno Holanda panel oyebinga la lingala ngamba o baba ko ka Jean monter baba débat loté donc na sengi de commotion ne répondre nga poliment ngape na okita na ngatuka ndeko merci moso na ngezaki yango wana merci beaucoup merci bango mi balé ba kita voilà
Merci pour la compréhension labino. Labino. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.